Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misuna bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi? Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba serre ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikwelu idie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yango nezoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Ba teni ya ba papa ya malunga ya valeur. Ba papa oyo balula molato. Ba papa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours okomona biloko liboso a porte anda. Numéro na yango na bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko kitoko. Abenwe bima bimbote. Bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo Libosona yo nzambe na ngai yawe yonde popangwe sipinzoli na ngai elonga na ngai na yonde na tieli motema. Bonjour, bonsoir. Na balandi nyonso ya Lola Masolo TV. J'espère que boza malamu na mabota. Ngape nazali très bien na ngulu na yawe njambe abateli ngai. Na ye lisusu liboso na bino pona ba réalité. Toyokaki déconfinement. Yango na moni na koma sur place. Awa nazali liboso ya TK Maxx biso nyonso toyebi yango nazali liboso ya TK Maxx oyo ya Blanchestown.
na ye nazwa ba image natala déconfinement we salami ndenge nini ya koyoka kaka eza malamu te mais sur place preuve à l'appui nazokota na kati tomeka kotala tomeka kodécouvrir nini salami nini bakami déconfinement we eza na lolenge nini. Merci na bino nyonso bozo continuer ko soutenir ngai bozo ko commenter ko benga ba remarque ba conseil vraiment merci. Voilà, awa na koti na kati ya Tekema désinfectant toujours na ebandeli na koti toujours désinfectant na ebandeli ezolakisa ke maladi oyo esili bien te toumela na kobondela mokili ekomi ntenga ndenge balobaka. Naza na kati ya Tekemax na désinfecter maboko na nga mais nazo sentir que eza lisusu te ndenge ezalela. Kaneno lako yeye ulikolote moyo wangu utashuka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako moyo wangu utashuka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Tangu kuzaliwa kwangu mpaka kukomaa sijaiona yawe akimwasha moyo yake. Yonde nzambe nanga utashuka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Oye vipasi na moyo wangu utashuka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Katika neno lako utashuka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Mwanzo wa wewe Mwokozi wangu ndani yako napumzika. Imani yangu nimeiweka kwa Mungu Bwana, sina uoga kwa sababu najua hata wakajua mwisho watatenda. Imani yangu nimeiweka kwa Mungu Bwana, sina uoga kwa sababu najua hata wakajua mwisho watatenda. Naza na kati ya Tekemax ndenge nayebisaki bino na désinfecter maboko na ngai na koti na kati natali biloko bomoni ba image mais constant na sali Tekemax eza lisusu te ndenge toyebelaki yango ya liboso. Tekemax mwa bachangement ekoti mingi espace batindiki babiloko musika babiloko eza susu mpenza ya mingi pe te baprix pe moins normal donc distance kaka bomoni nde nauti kolakisa bino donc malade esili nango mpenza bien te to continuer toujours ko garder ba distance kolata ba gants ba masque mpona ko se prévenir. Alors Tekemax yango yo babiloko na biso tolingaka ezaza nango mais mpenza te ezolakisa ke mokili eza ya kolinga. Awa naza na kati ya système kaka ya sokola maboko, système kaka ya kodesinfecter na kodesinfecter. Okoti lisusu awa nalakisa bino ifongami yango oyo malgré na système ba distance kaka
Mais nous n'avons pas le choix, il faut tout s'adapter kaka. Donc il est comme que c'est de la vodon pour ça na choix. Molimo na ngai, molembite na bateli kimia wate na yebi ete mbolamu na yo esirite na bomoi na ngai kwa Mungu Bwana sina uoga kwa sababu najua tawakajua mwisho watatenda koliko yote moyo wangu otoshoka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako yeye. Koliko yote moyo wangu otoshoka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Katika neno lako moyo wangu otoshoka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. tangu kuzaliwa kwangu mpaka kukomaa sijaiona yawe akimwasha moyo yake. Yonde nzambe nanga otoshoka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Oyebi pasi na ngai wangu otoshoka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Katika neno lako otoshoka kamwe kwa sababu nina imani katika neno lako. Mwanzo wa wewe Mwokozi wangu ndani yako napumzika. Imani yangu nimeiweka kwa Mungu Bwana, sina uoga kwa sababu najua tawakajua mwisho watatenda. Imani yangu nimeiweka kwa Mungu Bwana, sina uoga kwa sababu najua tawakajua mwisho watatenda. Na maina miso na ngai na pusani liboso na yo nzambe na ngai yawe yonde popangwisi pinzoli na ngai elonga na ngai na yonde na tieli motema. Liziba ya mai ya bomoi esekande kondima na ngezwaka makasi. Nzambe na ngai ya solo pe ya bomoi yawe. Imani yangu nimeiweka kwa Mungu Bwana, sina uoga kwa sababu najua tawakajua mwisho
balandi ya Lola Masolo TV leki na bino petite sœur ya baye na ye leki ya bakulutu na ye na uti kolakisa bino ndenge de confinement esalami awa juste na yaki na Blanchestan Shopping Center na biso eza na ngoka ya quartier na miki kotambola kotala tala ndenge esalameli même ba changement vraiment ya makasi ba chepe na ba distance banzela kokendele banzela kozongela batu mingi te na kati ya ba shop donc ko désinfecter maboko donc ba mibeko moko ekomi donc terrible tolela na nzambe vraiment ayokela biso ma malade wekende libela poso toko umela na modelo oyo osala biso passe makasi. Merci beaucoup na lingi bino mingi tokutani kalate à suivre. Na pusani liboso na yo nzambe na ngai yawe yonde popangwisi pinzoli na ngai elonga na ngai na yonde na tieli motema diziba ya mai ya bomoi esekande kondima na ngezwaka makasi nzambe na ngai ya solo me ya bomoi yawe imani yangu nimeiweka kwa Mungu Bwana, sina uoga kwa sababu najua hata wakajua mwisho watatenda. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vous coordonner pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème ti papa. Biso to zaba pia cross agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Bengi ngakasi ko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, non. Cross agence, c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et koti kela yo mongo na yo. Papa, okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Grosse Agence. Avec Grosse Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Grosse agence, c'est la rapidité. Avec Grosse Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Grosse Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35
38 764 31 520. Pour l'Angola, plus 244 94 956 490 5. Pour le Congo-Kinshasa, plus 243 82 22 72 848.